frère Dédé Parole, le frère James Kalamba. Venue, Coney Beer Street Community Center, Highgate, Birmingham, UK, B12, 0YL. A day not to be missed. Intelligent Premier Event presents Sister Nanette Wetu live in Birmingham. La sœur Nanette Wetu, live à Birmingham. On Saturday, 16th of February 2019, 4 p.m. to 9 p.m. Le samedi 16 février 2019, avec le frère Héritier Songolo, maman Blandine Ekoula, maman Solange Musunda, maman Patti, frère Yuyu Lombi, sœur Rose Bijou, frère Dédé Ekofo, frère Julien Israël, frère Dédé Parole, le frère James Kalamba. Venue, Coney Beer Street Community Center, Highgate, Birmingham, UK. Le 16 février, et ça soirée quand moko, on va appeler l'Ibiso. Biso surtout. Parce que les autres, il y a maman qui est là. Il y a solo. Les gens ont se Valentin. C'est Valentin, on a les appels à ma soeur, c'est ça la carte. C'est bien vite. Oh, le pena qui est sain, le pena qui va y aller. John connaît surtout. N'a pas mis connu surtout. Traiter au loin la banane, mais surtout. Faut voir y a. Où y a vivre. Ah, solo est bien. Et là, la va côté. Les gens ont musique, les gens ont Mista, ma soloté est fan. Alors, oh, les gens maison de Bissou. La Bissou nous se trouve en Mana se pédi, Namon a bien se trouver. Merci. Mankeita a une soirée le 16 février. Bisogno stoya. Papa si mama. Atoza na babila no akala. Basapato no yakala. Yakana to sepela. Eza pona biso. To bengi bato nyonso. O basambelaka. O sogine bango no subaye. Le 16 février, et ça soirée quand moko, on va appeler l'Ibiso. Biso surtout. Parce que les autres, il y a maman qui est là. Il y a vivre solo. Les gens ont se Valentin. C'est Valentin, on a les appels à ma soeur, c'est ça la carte. C'est bien vite. Oh, le pena qui est sain, le pena qui va y aller. John connaît surtout. N'a pas mis connu surtout. Traiter au loin la banane, mais surtout. Faut voir y a. Où y a vivre. Ah, solo est bien. Et là, la va côté. Les gens ont musique, les gens ont Mista, ma soloté est fan. Alors, oh, les gens maison de Bissou. Il y a Bissou nous se trouve en Mana se pédi, Namon a bien se trouver. Merci. Mankeita a une soirée le 16 février. Bisogno stoya. Papa si mama. Atoza na babila no akala. Basapato no yakala. Yakana to sepela. Eza pona biso. To bengi bato nyonso. O basambelaka. O sogine bango no subaye. Le 16 février, et ça soirée quand moko, on va appeler l'Ibiso. Biso surtout. Parce que les autres, il y a maman qui est là. Il y a vivre solo. Les gens ont se Valentin. C'est Valentin, on a les appels à ma soeur, c'est ça la carte. Bonjour, bonsoir, bande konangai. Obolingaka mabi ya stato solola.
na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Yo na lui bandeko na ngai na sepeli mi kozala na bino na plateau ya Sheme TV na poka lelo. Kaka nde bomoni temi na biso na bandeko na ngai. Yo na lobi banda da ko benga kote déjà bato ba ke la star aza déjà na plateau aye ko ba lisusu mo eloko na poko lelo o bomona ke makambozo ezo eza na komite so ba kwa ngola bino mo yebi en plus bomoni temi za wana. Yo na binde ko nga koza égoïste te banada ko partager message à lelo bana ko partager makamoto bana poko lelo bande ko nga nzambe nga osolo bolamu soko ningi la star ke liboso contribuer l'émission ne banada ko partager o pe asana besoin espace ko bossa la te contacter toujours numéro et ce qui na 160 au bengi star ba espace eza ebele o pe alingi aloba likambu asana lisolo moko pona comité na biso ba kwa ngola benga toujours numéro esuki na 160 okozwa ngamo la star to solo la eloko ozala ngo to partager na comité na biso pote esunga biso o pe asana besoin sala sur kitoko le bomona la star azongela boye na Sheme TV balobi contacter toujours la star akosala sur kitoko na maquillage ya simple boye eza toujours la star. Yango na bossa ni te bandeko na nga ya kopesa mbote na nga epa Enis o aza na régie kuna Enis Mindombe babi mwasi moko apembe mayele ya bana mibali bana de kokocha bato bandeko na nga bo bana kokocha bato yake la star aza na plateau aye koloba eloko na poko lelo ce que la sibino ke na koloba eloko na poko lelo bandeko na nga eza eloko eloko na poko lelo bandeko na nga na lobi eza eloko pa mata mokili eza ya koningana konte biso bakwa ngola eza ya koningana yango esengeli lelo bandeko na ngai eloko ilfo elobama na monoko no soki ozangi eloko ndeko na ngai nayebi te soki ovivre yomoi na star atilisaka mimo ya eloko pa mati biloko eza biso ebele ya koloba il faut toloba yango na esi pe na loba eloko la star avant le bandeko na ngane bozomona kaka ba telefone leki ebe bazobenga la star boni likamno memela biso lendi likamno ngolo exception lendi na Sheme TV tala lisolo so lendi na komite biso bakwa ngola yo star oza wapi batebe balobela ngo star oza wapi ya Sheme TV oza wapi na Londres abike biso na Londres tozoka la star to oza pa na lisolo ozo reni awa alors lokoma ninga appelle la star mingi la star pourquoi ninga bino donc na teli to ina yoki eloko bebisi la star yango lisolo ekwe la star bandeko na ngai lokato tosaka toujours bino yango na zongi lelo na plateau ya Sheme TV n'espace à tout solo avec Mabi ya star na demande na bino bosenga kingai lokola na fonde bandeko na ngai bino bandeko bobenga kingai na vandi apo na bino tokosala o bino bosengi na biso tosala tokoloba eloko oyo bino bosengi na star aloba eloko tokoloba eloko soki bino bopesi biso mosala te moye mpe tosala eza te yango bandeko na ngai nalobi balanda kopartage bopartage image bobanda bokocha bato matele oyo mpe totana invité na biso moko ya kosakana te babi mwana mobali soki atelemi na makambo soki mokili eza ya koyinda babi mwana mobali soki atelemi aloba eloko balobi seke eloko ezali nde bozomona ka titre wana ezali bandeko na ngai affaire na biso bandeko na bozobaki affaire ozorene mikolo ya ndeko na biso ya mwana na biso oyo babengi kombo ya Gladys émission bandeko na ngai lelo tokoloba vérité ebele bimi na monoko ya mwana ye moko Gladys alobi na monoko ne ba vérité cachée po mate bato balobi biloba loba ebele bashane elobi ebele na ndenge na bango bato ko bapelisaka mpe moto bapelisi mpe moto na ndenge na bango
ba o pe ba bomaka moto na sagesse ba mama o bazana na sagesse ba bomi pe moto o ba finga ba ndeko na ba mesa ko finga ba fingi pe yango le la star aleki lelo mena ozala ngamo côté la star ozala yemote ba ndeko na ngai na leki lelo pona ko lobe loko avant ko tu inviter la biso ba ndeko na ngai nena pesa no mo introduction mkie pa na lisolo la biso na poko lelo na bandi boyebi lisolo ya lelo ndenge leki na mboka la biso pona popa ndeko na biso oya mwasi na asi na lobe loko tozanga ba whatsapp na biso tozanga ba facebook tozanga lisolo na youtube en plus na komeka pe kobenga ndeko na biso Gladys live manga tozo benga tozo soye te mais toko benga e live toko benga live akoza na biso pe en direct na Chemin TV Michel pe akoyamba biso pe live na Chemin TV na asi na lobe loko lokola biso bakwango tokoma mi bato ba distraction po bate mikolo ngi na mikolo yango lisolo rene mikolo yango bandeko nanga ekomi na eto seke ekomi théâtre bien soki pe ekomi nini so pe lisolo ngozo concerne ngai beso lisolo ngozo concerne Rachel John Ngela beso zo concerne Bebeli Nzamba toyebi te alors bandeko nanga oyo pe azala beza benga live numéro soki na 160 ozala commentaire na yo ozala eloka koloba ndeko nanga benga biso live na numéro soki na 160 tokoyamba yo mail libre tokoyoka okoloba pe bato bazebele pe bakoyoka oyo okoloba na pokwa lelo na asine bozanga eloko te donc vrai chéri mibala kitoko ba mama kitoko lokola la star boy na yasi boko ozanga eloko te koloba po batabi ke mwasi ya kitoko azanga eloko te mobala kitoko azanga eloko koloba te na yasi tongo obenga na pokwa lelo na numéro soki na 160 okoloba ya biso eloko apopo makambo ezo rene na komite biso bakwa angola alors lisolo bandeko na ngai bomonaki ndenge ni baexpose ndeko na biso ya mwasi baversion bimi ebele ye moko mpe ndeko na biso mpe alobi mpe oyo akoka koloba yango leo toye awa na espace ya tosolo avec Mabi ya Star tokota les deux côtés dans trois côtés kota ndeko na biso ya Congo oya mwasi tokotala kota ndeko na biso oya mwasi pe aza ya Belgique pe tokotala ngambu ya base oyo nde base a créé ba problème tokotala pe ngambu na ye yango sa pli tade bandeko na ngai tokokota invité na biso azwa na plateau kala mingi te tosolo mwa eloko avant invité bandeko na ngai tokoleka na publicité moko boyoka Gladys na monoko na ye eloko oyo alobaki na monoko na ye babi pa mate mikolo kaka eloko Gladys alobi eloko yango tokolekisa mwa image ya Gladys toyoka eloko Gladys alobaki. On a passé de beaux moments et on s'est séparés. On s'est séparés le fin d'avril 2018. Tout le monde en a raté, tout le monde en a raté, et l'autre côté, n'était. À un certain moment donné, bon, je le voyais sur Facebook en ligne, mais on ne s'écrit pas. On n'avait plus de relation. Alexis Baton est passé le moment. Bon, il m'avait rien dit que Azam ou Nazam marié ou Nazam Sugindenini habité dans les solo en tout cas. Et quand on parlait sur Facebook, tu as solo là sur Messenger. Donc pour ta publication c'était un peu difficile. Pour nous que elle soit publiée, moi si elle soit publiée en tout cas, dans ce qui n'attend en athée.
kaka kalaming te la décembre awa na yo mona jour na vandi boye mobala yo komelanga sur son numéro RTL ya Kishasa awa na WhatsApp. Oh salut bébé, comment tu vas? Na singa eh olotinga. Tu vas solo entre vieux et sœur. Oh kalaboye nana posa na mona yo glisse to kabona ndenga mabete fona kutana na yo en tout cas tu es une fille bien. Nebi singa na bi problème ezatenga azana nga. Nga za soza poso mona nga obeti tour na terrasse ozwanga. Oh non takanga na ebana moena ko ma terrasse ezate. C'est mieux toi tu viens. Oui. Ouais. Nebi si aya yabi ke moya ne pas ebana potaka kermesse bat bazala rebelle. Yonde fo oya parce que oyebi parler. Mais c'est ok, jour où on est disponible, on est disponible au Bengisanganoya. Or que je ne parlais pas avec le monsieur, n'abandonne sur l'année na moi si on s'en va j'attrape le téléphone à mon bali. Donc à jouer dans le jeu que à Ebisinga binangabi est-ce que tu sais que moi c'est nanga outil Belgique ayaki? Nesinga bi bon au bala. Oh oui na bala bon le bête point. Oh bon, na zo temps yo Ebisa oté. Mais moi c'est nanga outil koya amoni ba message archive message auto solanga na Facebook kala dans mois d'avril. On est mais mobile zoba. Mobile a solo o ebike ozala na moi si. Mais comment tu peux garder ba message na téléphone? Ozana schéma te, ozana code te, on bandeni. Nesinga ba lumba wa péré. Eleki. Abi nanga bi na moment o aza awa to beba ni kutu makasi mais kokomelanga sur son numéro oyo na komela ote. Na personne numéro à Belgique nangai au komelanga numéro wana awa moi sinanga a contrôler téléphone oyo or que a longo linga na téléphone à mobile a koti singa siko pa na ye ouais a bloquer un téléphone à mobile parce que avant a suna bien combien numéro oyo et créer les problèmes nanda ou pas moi si donner combien un numéro à senini a pesinga or que numéro a pesinga ndé ya yemoko vraiment avec ma 2 semaines tout solo là tout solo là donc il a commencé à vouloir que tous ont sa relation quand on était avant moi si alors sur le roi mobile on a un message kaka tout solo là bon ayo l'examen quelques jours moi le binanga ndé naza vraiment na kokola te sur la monioté donc fona mona vraiment nesinga na nga za na jour za possibilité monanga tu me dis on se verra. Oh ok. Et l'équipe 2 jours. Oh aujourd'hui la disponibilité tenga les singabi bon nga za la terrasse nana muto sel sam salate. So na zu mutu dans un moyen robima autant blondé na lingi. Oh d'accord. Attends pour bon ça journée à lobby. Bon ça journée à lobby, si c'est juste je te paye quelque chose, veut dire que oyo côté sambo pendant la journée, je vais payer. Ne singabi OK. Pas de ta ka so afite ngoyo comme mbongo te. Ne singabi OK. Non, ya. Lobby n'a pas bien. À 13h, je vais te voir. Et c'est où? Appelle son adresse. À la maison chez toi. Oh oui, parce qu'il m'a mené chez lui à la maison. À tout cas, quand balante kenda kwa na on a moi si. Na kota nda kwa na mona singla moi cité na monelo comme moi cité. Mon bal appelle ça en route la coste na lata. Na monelo comme moi cité en tout cas. Dieu me voit. Na monelo comme moi cité. Na mona photo te, na mona singlette, na mona robe de nuit, na mona culotte à moi cité. En tout cas, la monnaie l'autre. Na ye petit, on a bien raison comme un coin. Ça l'appelle Benganga. Au moment où je suis arrivé au coin, na Benguié, a petit téléphone pas petit mot. Voilà moi si m'toisa ba jouer en agnoso. Petit na yambi téléphone. Allô sœur. Merci oui. Abinanga o vie azo sokola à la salle de bain. Abisinga na yorzo na coin. N'est-ce pas que comme il a juste na total na demoni avenue et kenda nini so outil cheta OK net OK gare centrale prison moizala wana pour l'équipe prison Bralima avenue sous faut comme station c'est l'avenue là dans la commu wana dans la commu wana petit on paye dans la commu à matin taxi nga zo express to continuer avenue ti liboso ndako abinanga taxi nga sali combien n'est-ce pas il faut le payer $5. Oh d'accord. Ça n'a pas $5. À côté, à $5 bimi, à PC chauffeur mongo, à binato kota. To koti, oui, le garçon. Kokota tozo kota.
na kota na ndaku le garçon tikale na sima akitinga liboso na kota kota na kata ndaku le garçon na sima kangi porte ndaku na ndenga libanda tikali ngamo na kata ndaku directement na tala mpanzi fille moko bimi na chambre ayaki akangi sous porte à couloir akangi sous porte mususu ezaki wana directement na zongi na kata chambre ki bengi skoye la fille yango aza lokwa o lesbienne wa lokwa robot ata kitoko te mbala komela gigolo aka bengie abimi aye nde bakomi komenansenga na batante na bango mosusu baye wana apesi bango téléphone bafilme basala nyonso ezalaki wana. On m'a enfermé dans cette maison pendant 2 jours. 2 jours. Bakanga ndaku wana. Bon, j'étais au point de faiblesse. J'étais enfermé partout. Nzela na yebi quoi vraiment bien té. Est-ce que mêlé zalanga yebité? Je ne sais pas. Bakanga pendant 2 jours. Na kata chambre balongola bemela ska ndenge bomo na ka vidéo ndenge ezali car ndenge ezali basala nyonso esengeli basala soit la fille elle est lesbienne pendant tous ces 2 jours elle veut justement coucher avec moi so tali vidéo na bomo na ka finanga mabele au moins ndenge osepela bi elle est sexy hein au moins ndenge osepela nanga. C'est que lui est étonné parce que moi je pensais que l'homme n'était pas là, l'homme était dans la chambre. Comment ça? Ouais, l'homme était dans la chambre. À un moment, à Botolinga téléphone, à côté dans la chambre, à l'accès mobile, mon téléphone n'est en haut. Nazo panzango. Azua panzi. Baromo soa na mbala, c'est belle longa kuna lesbienne. Ndo monia no longo le bilambo sepel na et o lingae. Na yoka, o lingae, mo ka bi na lingae te. Moi sina yo, bilabi ozo lingae lunga bazo soana. Nazo ka mobile kana kata shambal pe libanda awabimate. Sinon des jours on bazu ba kangelinga na kata ndaku na lala wana, butu mba il venait pour me menacer toute la nuit, il me menaçait. Donc elle veut me menacer vraiment. Oui. Donc tentative de viol. Bakanga wana o ne ba pesa ngiza maya komela. Na me ouais, na mela. Ouais, vraiment on a évité ce salon nini mais ngana mela parce que j'avais besoin de l'eau. 2 jours c'est pas facile. Na melimaï, allez. Tant que comme ma 2e journée, au jour à soukoza ngana bima kiwana. Donc, temba no so na mingi na mobali, mobali so na pesa ba réponse moi que face à ngaka mabe. Ya aye lingai. So ko moni ko bomo ko kata mutu sala oyo moni osala ngala lobelo te. Oyo wa mobali. Oyo sala yeba ke ngana yo prison. Wa mobali o la kai. Moi si akazumbela bi albima boete soit il camp l'état na longo soit il toy na longo le la film à Jésus. Soit na longo elle est venue avec le couteau dans la chambre. À un certain moment donné na moni na salon bando beta porte abisi bandi on abinga yo ko lobaso yo te ko bouger te mutu monte ayeba ke na zana mutu ana kata ndako. Mape na vandi. Grand frère na bangwana, grand frère ya mwana mwasi wana. Il s'appelle Olivier. A koti na ndaku ayoki sango libanda tant a koti na ndaku atuni nini eleka a balamako ye mobali yango kizenga gigolo Tony son a bengi ye beau-frère na kati ya chambre oh bof yaka tala makambo ezoleka kuna ki yota ndeko na yo na chambre na kuna kangeli mutu kuna pendant 2 jours de Olivier na ya babi Michel Mambosa les alate longwana mbeli tant que ta moni grand frère naye alinga bwa kambeli grand frère na kangiye mbeli abilongola na mbeli aja bendinga a bendinga abimisinga libanda asenga numéro na nga téléphone ba lukenga bilamba na ngai nazaki na ba bomba kiango asenga bilamba na nga na lati abimisinga ti libanda to en transport na senga bino apesinga transport bazwaki nyonso zaki yanga na kata sac nyonso bazwaki ndabima que tikangati libanda na kenanga et quand je suis allée la fille a vu ma vidéo wana azalaki nango atindela ki soit li passa na ye Betty ana Belgique na vana na côté de chambre na ko katé na vraiment stressé en tout cas na bimara té na bouja katé na vraiment stressé sœur na ye wana Betty a benginga abinanga ma chérie na sepel no makasi moi si kitoko ba deux pesanga ba conseil o so mbala bengi ko kenda li susute téléphone na yo ba pandi na porter garon na koko futango nesenga bi OK ça ka nos oyo moni
au sala. Wana sœur na na poto. Nesi mala oh garde mon numéro si tu as besoin d'aide benganga ino aider. Nesi kamalam. Il est qui? La fille a comme benganga chaque jour son mobile na abimi. Son mobile azate elle est mal à l'aise. Mobile a cause la kei a lobby. Yo mona banjo benganga. Tony, yo zala Tony yo boy na boy na bi bloquer la Facebook. Na la bi sala boy na bi singa bi oko commander nga boy ta. En tout cas vraiment ouais, wana zaki awa. Ne singa bi oko mina singa boy ta du quoi Tony a moi muketa, Tony a bébé ta. Quand il sort. Yo ko lukanga ite pour le balance, je t'avais déjà dit que moi Tony les ala les sauter na la tina mobile notin au paniquer. Oso paniquer nini. Donc ce jour-là, j'étais vraiment énervée dans le Belaki et Ezaki Mabé. Oh, je vais te montrer, tu verras, tu vas voir. Ok, fais ce que tu as à faire. Il est qui dans quelques temps, il est qui dans go. On n'a pas pu Olivier la comment qu'on a fixé un rendez-vous en tout cas. En tout cas, qu'on accepter qu'on ait dangote. On pas dans allez. La seule mode de déplacement, moi, vous voyez, n'a qu'une quinte, juste bas stress quand même en bébé. Ouais. Kozonga na yo zonga. C'était hier na vanda boé, na sutuka batuka o na yebi, bat balinganga ka mingi. En tout cas, je vous salue vraiment, je vous aime aussi, je vous aime beaucoup. Banjo benga bando tindela ba vidéo, tala makamba sali, c'était passé comment? Ba oh bazo qui chance na expliquer bango, na expliquer ki bango. Yo na moment oh explication vraie. Yango yonga na ebisibino. La fille en tout cas na ebiete. A salanga des jeux d'attrape. Parce que batumisu bazoloba la fraise parce que comme on a eu à Facebook la fraise. La fraise, ouais. Elengezanga lipasa te. Na imer batu alobi kino aza ser na yo boyebani bozata ya kovana na ye obetie moside quand on ya masalo lokwana. Non, non, bête on s'en gagne tout et ben t'as bête tout la moi la potonga moi la kin gagne relation ou tapi. Gagne tout et ben t'as na bête ya mobile nda ye ben sibiso. Gagne bête mobile ne vraiment tout quand avant nga ngate hein. Ata mobile nanga ola de mission a ebi que ande mobile nanga. Ngande na moi sina yenga tunya to zala souté. Mobile nanga na zana ye na zuye tant to ngato kabona Tony ndi na zana ye donc aza ye moko. Donc akenseni kuteke o ba vidéo o soki sala ni to yenda sambusi mobile na ya en tout cas ceux qui na sala vidéo nga moko personnellement na se masturber je me fais doiter et que Moutazui a publié nga ça c'est autre chose mais aussi longtemps nga na benga nga enlèvement enlever nga parce que ba kosinga ba torturer nga bon na éviter n'a évité mouton qualifié nini en tout cas je ne sais pas je pourrais rien faire en ce moment je pourrais rien faire. Et qu'est-ce que tu demandes maintenant à Bato Bazotala? Est-ce qu'il y a des procédures juridiques pour déjà les entamer ou aux appareils pour parler là ou Bato Bazotala tu demandes quoi? Je suis en train d'annoncer parce que les autres maman B. Il y a annoncé pour voir la vraie version. Mais non, c'est toujours le bateau que Bazal a besoin de soutenir en tout cas. Ne vous fatiguez pas. Et là vraiment pour moi, en tout cas pour moi Bozala pour nanga, pour soutenir nga, dans un de onabino, moralement, physiquement, matériellement, donc nanyo so, pour soutenir nga. En tout cas, ata boza ambo comme ça libanda boza wapi en tout cas ne me laissez pas donc dès que bo sala on kan ndenge zaleli pour non sentir que bolinganga non sentir en déjà parce que téléphone ngé vanda qui mettait tout le temps déchargé non sentir vraiment que bo portanga au cœur. Merci beaucoup bandeko na ngai ndenge bo vandi na banda kuna bino bozolanda biso quand na lobi kaka ke tozo ki break tozo landa image à Gladys na bengi Gladys mais tozo na nute tozo konso ko benga parce que azape invité na biso na ndeko na biso Michel na si bomoni na plateau na zanga moko te na zana bogar awa vanenga pembeni awa balobi ceux qui bobala temi na likambu seke likambo na ebite so eza ya sika bien za akala na ebite yango na pesi ndeko nanga mbote mingi papa mbote mama na sepe komo na yo
est-ce que vous présentez bande de la na biso ana Chemet TV? Bon, ngai komona ngai trésor ba miso ba ebi la trésor image. Donc tout ça la ka kutu to bande ko solo la likambo yonde mama bi a intéressé nga to partager makambo. Nga komona trésor image. Ok, merci beaucoup ndeko trésor nasi olobi eloko. Nasi ndeko trésor yo zawanga la bango poser ba question. Pomba te ceux qui total likambo o base nango ezane bino mibali mutu bo créer base o. Nena tu na ndeko nanga trésor. Pona ndeko na biso Gladys likambo esaleme lié. Nasi eze eloko ya sika. Pomba te to moni yango ndenge batu ndenge kwa ngole sibili kama Gladys onga na mono eze eloko ya sika. Pona yo olobi ni ndeko nanga trésor. Bon, situation oyo ils ont le sikate et banda kala et salamaka pe ko continuer ko salama. Ah bon? Dans les élo sikate. Les élo sikate peut-être dans les réseaux sociaux les élo sika. Ah bon? Mais ce sont des choses qui se fait et salamaka nango ba potanaka ils élo sikate. Donc yeba yango ke ils élo sikate azam muta sukate o ba sali bongo azape muta libosote akozala pe muta sukate pe continuer ko salama aussi longtemps l'homme sera l'homme. On s'en prend. Moutou tangaza moutou mobali tangaza mobali bantou africain akosalaka toujours ka babiloko barando oyo ekozaka toujours. Mais nazo ka moi même communauté na biso comment baloko tiango neti loko mo asika. Eza ya sika te. Minga na mono ndeze loko asika papa matuto ye to yoko saka analyse makamo to lekezo lekaleka. Nga na mono loko asika yo siko ndenge ndi nyozo lobela nga loko ke eze loko asika te pona yo. Eze loko asika te. Combien de personnes bazaka ngona aza na mistress na ye. Aza na copine na emobo ba ebele bakenda ba Kongo kuna bazana basi na ba Kongo kuna ebele pe bakenda na ba Kongo bazana mibali na Kongo kuna pe na ba Kongo kuna combien de mibali yo bazwa basi basala makambo aza mutali bosota salelo kwana sikopo na ndeko na biso Glad trésor imagine romoni ndenge tolandi interview ndenge utoloba awa ndenge na zolobela etake yo mobali ndenge ni nozomona elobeli na ye ese ndeko na biso Gladys makama zoloba azala nzela bi azala nzela makamazolo ba vérité za na 4 bisa na 4 pour mettre to ça to ça ka analyse avant que toi amène na plateau na biso a bon elora liboso nga soki na lingai ko sala intervention ezaki pour une simple raison parce que la moni nzoto ya bandeko na biso basi eza sous respecté ti bazo respecter sous nzoto mwana mwasi banana eloko no lobby na lobby nzoto ya bandeko na biso basi précisément ba congolais ba communauté na congolaise bande qu'on a biso basi mibale belo bi basi belo bazo respecter sous corps à moissité. Wow. On n'est pas là pour voir nudité à moissi la télévision ou bien partout. C'est que moi je condamne dans le bibo maman. Avant la situation de la vidéo, on peut dire que Michel a raison. A raison par rapport à ma caméra sur sali. L'acte qu'on condamne, mon histoire est bimi en pleurs pourquoi parce que mutakala moissi bimi. Bandela sumona lo belo ko mutakala ya mwasi ebimi publiquement. Wow. Ozomona. Omoni tango nzoto ya mwasi eza exposé boye. Yango monaka jamais omona ba maison ebele ba itizaka ba ko amibal ba itizaka toujours basi. Parce que ba yebi ke nzoto ya mwasi eza sacré. So belo quoi. Maman nzoto ya mwasi eza sacré. Ils ont mérité beaucoup de respect. Ils ont qu'on regarde à biso 9 mois. Wow. 9 mois toza na kati ya nzoto wana. Et ils ont parti oyo nzoto oyo mutu mwa mobali pe mutu nyoso fa respecter. Là ton condamne que ndeko mwasi oza mwasi ozo nzoto ya ndeko no mwasi ozo exposango na niveau wana. Ce n'est pas l'histoire. Moi les problèmes to zonga na histoire. Moi ba histoire nyoso bazo beta o nyoso même Gladys azo pesa. On n'a pas besoin de ça. Toi na posa na ngote. Bapona moni koza na beza histoire Gladys azolo ba na te. Te ba histoire na te to parce que ça ba histoire beta mara chaque jour. Wow. Et le comme ici makambo to ba en plaire ça parce que quand ya mwasi est comme exposé. Mutumo ba abusé awa na poto na précisément na Londres oko beta prison ata mulai. Vous comprenez? Tant mutu ba exposé bon ba kangiye ba nudité na ba exposé ngo na concert na yeti. Voilà, au moins qu'on la vidéo. On sait la vidéo moko ba miso parce que comment on sait la vidéo c'est masturber atina on na Facebook et c'est différent. Par rapport à mutu oyo na conscience na yete. Azo ça la vidéo yé moko te me ba jouer comme un otage. Ba kangi na place ba komo sali makambo ba sala ki kuna. Et on peut pas condamner ça. Et on peut pas accepter ça pardon. Toko pour accepter biloko a boité. Yango moni que histoire onyo se koti na kati kuna. Maman, combien de mibali oyo biso yebité bazala ki toujours na ba situation. Ya tozo lo baboya.
Ce qui n'a comprendre bien, notre sœur Michel, afin d'aller en Belgique. Mobala joue Moussa na Congo, hein? Yeah, Mbala aussi Moussa na Congo. Oh voilà. Ce qui a fait na Congo. To yebi déjà bande ko na biso mibali, to yebi mibali belé. To lo ba vérité, ngana lo ba so ba likamuna lo ba vérité. Sur 100% il y a ba noir, to lo ba congolais sur 100% il y a ba noir. On a au moins 70 à 80% il y a mibali o ba dekonaka. To yebi bien très bien. O lo be lo kolobi ni papa? Na lobi na répéter. Sur 100% mibali ba existant dans le monde il y a ba noir. Ba noir na préciser. L'été. Au moins 70 à 80% il y a noir ba dekonaka. Si ko pona yo, ndenge Gladys be intervient zo sazo lo balobana. Et ta ke mobile analyse no sal na malobana e. Bon, na moni c'est une fille qui se défend, a moni buzz moko et il faut se défendre. Na ni on comprendre une chose hein. Je ne suis pas contre Gladys et je ne suis pas contre Michel. Ce qu'on n'a pas aimé, ils ont nini, ils ont exposé Coriande qu'on a vu sur moi si. En tout cas, cet acte-là, on le condamne. Dans Pona Yokaka, et nous avons condamné Seng Nabiso Michel pour être qui Gladys Moutaka là nae. Voilà. Parce que surtout quand on a détail, il y a une situation, il y a on peut comprendre que bango mibale bazo beta minoko na bango na ba explication na bango. Bon, Michel azana ba raison na ye ya kopesa parce que jalousie. Elle se maîtrise pas la jalousie na ye wana. Ce qu'on pona yo souhaita que papa ndenge ndeko na Michel asalaki eta que un femme mariée yo ko yebisa ye ndenge ni na analyste zo sala ndenge mwaso alobi Michel alobi eta que yo papa over na plateau peme à la star o lobi nini pona ndeko na Michel po mateka la peto ko benga yepe akolanda pe biso awa l'intervention de la chemin TV A. D'abord, Michel, c'est une femme mariée. Il faut se comporter comme une femme mariée. C'est une femme mariée. Moi, c'est Alibala. Moi, c'est Alibala, c'est la qualité Moroboé. Et ça, on a basé à Balabalati. C'est une femme qui ne se respecte pas. Une femme doit se respecter. Il faut avoir valeur. Mon bal, il faut qu'à sa bali, on a valeur, mon sous-sous, yo, kobimsate. Un an d'abord. On a valeur, mon sous-sous, exposant na publicité. Ce sont des un an d'abord. Je condamne le acte parce qu'ils ont eu leur mot personnel. Na réseaux sociaux comme na batunionso. Et bien ici buzz, par contre ça monsieur Belé. Moi je condamne ça parce que ils pouvaient arranger ça entre bango, babongisi yango, ba traiter na mobali. Un an d'abord. Ceux qui ont yebike mobali na yo aza mobulu. Pourquoi yo tika fa na Congo yemoko? Oh, banane loko na lobby. Ceux qui ont yebike mobali no aza mobulu. Pourquoi vous tika na place moko zo ko exposer na danger oyo yebi ke za faiblesse na. Siko da d'autres termes ngolo ba ke mi balo basa na Congo o basi na ngo ba tika mbala ngo ba ngo moko. Ezoko to exposer mi bali na biso bon na mboka Congo. Ça dépend de personnes. Na lobi na OK ça mi bali mususu. Mama kamwako ya basi intéressant bango ti. Ozo prendre. Ye pona ye azavi na ye mwasi na ye bana na ye c'est fini. Ozo prendre. Mais ça mi bali mususu ça comme on est mo épidémie moko bofa linga kaka. Mais moi, je pense que tant on est dans une occasion, c'est 20 ans de mariage. Si on sait 20 ans de mariage, quand même, il faut y avoir faiblesse à Moutunayo. Il faut y avoir Moutunayo qui non, Mouto qui ngandi à Zaboui. Il faut avoir aussi de maîtrise en tant qu'une femme, en tant que femme légitime. Parce que tout n'a pas est-ce qu'on cocaïe? Si on coca Moutouana, on coquille à 100%. On cocaïe à Ndambouti. Voilà. Pour moi, si Alibala, moi c'est Alibala, moi c'est Alibala, moi c'est Balabalati. Moi c'est Alibala, bomba à Balina. Et non, d'abord, notre sœur Michel a condamné Pendate. C'est l'émotion d'une femme. Au moment où Bassi, on réagit toujours dans l'émotion. Quand le problème est Ali, on réagit. On réagit toujours dans l'émotion. Donc, Bisso Bassi, tu pètes la mine, contrôle la Bisso. Contrôle la Bino Makassi. Et surtout, quand il sera lobby, et l'on est la binoté lobby. Au moment où Michel a comme un problème. Problème dans ça là on est encore fait prison encore même prison pour la situation à Saliango à Sali so pe Gladys on a zaki pe na makambu ceux qui ya makasi koto azana na support makasi koto encore porter pe plainte koto et ça against human right et ça contre être humain et ça inhumaine pour ça moi si bon en plus de là Abima si on a biso pezaki bientôt ça fan marié aux autres moi couper moi me pousser et ça bientôt on encore la détail les choses c'est quoi. Et on a condamné Zali ko exposer de gono mwasi mama tayo moko. Et ça na mwasi moko te na mukili oyo.
ata ba sala pornographie balinga ba exposer corps là-bas voilà moi le bel au moins que azo sala voilà bazo filmer ata na lobi ata pour muta sala ka pornographie alinga te ba exposer corps ata ba obaza ko atinda ki vidéo atindi kuna ezaka mingi ya osala ngo personnel mais ezaka te pour na ko exposer pour batno soba mona kenzo tone mutu moko te biso to na talent ya kotala ka ba corps ya Gladys bongo to na posa otala ngote mais tango kominga ku na yeba kite ba yebo bisanga ke tala situation bobo ni to tali to mais biloko ça bouzo de comme baisse on dirait après l'élection to luka to ça na toujours na page donc toto ba ke distraction côté biso na comité so ba ko Angola. Le problème c'est quoi? Il faut to zonga na nini ke to ça ba bantu moni biso ba bantu toza ba valeur na biso auto gardaka toza ba biloko na biso oyo eza lokwa ba valeur to botama nango ba koko na biso ba tikela biso ozomona jamais ba koko na biso ata ba papa na biso ba koko na biso bazaka ba polygame ba bande ko exposer basi na façon basi baza exposer lelo. Est-ce que n'habité ce qu'on remarqué la polygamie ezaki very high, ils ont dit coloma cascala. Mais le polygamie, ils ont éliminé. Vous comprenez? Quelque part, pour discipline, moi, Mibali peut comme kota. Mibali belle bako parce qu'on a sous stress, on a été, on a 2, 3, 4 femmes. Polygamie est diminuée. On a une bonne nouvelle pour vous des femmes. Mais ce que le problème c'est que tant au moins si à comme qu'on soit valeur, parce que c'est on parle maintenant de human rights partout. Oh non, faut te payer ça moi si valeur, te payer ça moi si valeur. Mais basi bele bango ba komi pesa ba komi longo la valeur au mibale ba ko pesa bango. Pour na Michel oyebi bien que mobali na yo soit disant azali na azara la faiblesse wana ya basi. Ko se peut totali pe ndenge Michel nga lobaki et mo na kaza moi si moko azala ba blessé et belé parce que façon na kolobela nandenga bana ko sala ba cheso bona kaza moi si moko asufra mi bino mibale bozondo ko la biso basi bino mibale ba komone ba criminel. Donc c'est là moi si moi si na yo moi ça na mbete hôpital mais yo kozo kineka rudia esika mususu moi te quelque part bino pe ba papa boza ba criminel. Maman na répondre na dévolé hein. Je ne défends jamais toujours batoyo basalaka ba dekonaka. Nazali contre je suis contre bato no ba dekonaka. Je suis contre bato ba ebinga na loba. Je suis contre na sala aime sous des voix de vidéo na loba likambo. Naza contre na répétant contre. Et là on y est na mibali na loba lokola mobali. Voilà. Donc ça teke na sala ka makambo. Et là on est na mibali ba déconner. Et ça tango yo moi si ozo sala susu ba duty na ozo sala susu ba devoir na yo tant que moi si ba nese loko ana ozo sala susu ba devoir na yo tant qu'une femme à la maison. Wow. Ya on te poussaka moi si mobali des fois comme ota à libanda parce que peut-être koli alzoli a bien te moi c'est comme insolente ou comme dérivant la katanda donc ça oza susu na moi si te comme on dirait na mobali mususu na katanda. Il y a un moment où on a coquille, mais baza la maîtrise, à cause se maîtriser, à garder ma comme suba. Baza la maîtrise, t'es un peu AVC. Ce que quand on a maman musa zana est bien andako. Mais nous papa bo poussa kaka ko bima libanda ko malibanda. Ce qu'on a quand état que yo mobile. Papa ni sur malibanda te? Maman papa ni sur malibanda te? Est-ce que ça obligé quand il y a pour le régime des situations il y a moi si faut cause moi si musus. Ba malibanda te? Et comme ils ont un extrême, hein, l'extrait ok, et l'équipe trop, tant que l'équipe trop n'est su qu'on est montabili libanda, na ba o bazana nzambete, biso ba o to sa nzambete to libanda te, amen. Luka moyen ni ya ko résoudre en ba lobi ke ko comme na niveau mo bo fo fandi sa motu, bo solo na ye. Moi je ne dis pas que bon moi mobali soka moni aza bien te ke akim libanda. Je condamne ça, je suis contre ça à 1000%. Na zolo bakara ke non, basi bazonga, basi mibali bazonga. OK. Et là to ça un souci ne ya ngwana. Moi si azonga moi si mobali azonga mobali na zotanga ba texte awa mandiko be bazo singa to lo banga français émission tellement eza na lingala ya eza ko Angola to lo banga mi ya lingala ya ngwana tozo continuer toujours ko linga po muto eza facilité muto so yoka ena tano solo ba to meka so benga de na so Gladys awa abaki ozana biso na plateau tozo benga voilà donc yona nazo na ngina lo bake biso mibali tokozaka toujours à condamner te na ba situation nyonso bon bazo benga yo wana sonné biso toza mibali toujours à condamner te mais eza par ya mutu nyonso oyo fallait azwa place na ye azwa pe na ye ana toto bien dans so Gladys to continuer li solo na biso et continue papa bon voilà yo dans zolo baké bande ko belé
to fana to raisonner to meka ko comprendre to meka lisu moko azoyamba te bandeko na nga bozala toujours motema kokita pa mate Michel to koyamba Michel to yamba pe Gladys voilà donc yeah. Donc elo na no lo ba ngwana na no lo ba ke elo na zo lo ba ke zali on peut pas condamner Mibali na place wana. Moi je pense que Nathan Wakala zaka ndenge nini. S'il y a un problème pareil, et peut-être Mobali, Aza peut-être na lokoso, au mingi na ba famille belé tant au fan tout le monde a un sous aux amis sous proche même aux amis c'est mec qui n'a eu à expliquer OK ndeko la biso Aza maman Azaki voilà Azaka boy même il moko Michel alobi ke batuni question na la marraine bazaki la marraine alobi atuni abebi balobi na biso ke yo bano bunda to alobi wana eza passé na ngai il faut s'attendre que moni ya zaki un peu moins brutal Michel un to monela moins brutal aza na maîtrise ma ya problème te ka problème boye azo na mutema etake mama voilà yango bano ki yango ezo senga ke moi si faut na maîtrise ozo prendre moi si abebi sa nyoso lelo abebi si tout abebi sa bouquinyo sa bouquin ndako même bible zo lo balango. Hein? Femme sage bâtit sa maison. Mais on a ça sage en saline à compagnie ça n'ta kuna na maboko na emoko siko na minute o ezali foyer ya Gladys mteza ko be baté eza foyer ya ye moko Michel eza neti ya soni ataba bongisi mais moi soni mo boto la kati exposer moi mobali na yo et ça moi bien té moi je pense que notre sœur Azaki na raison na ye à 1000% avant ma vidéo parce que la histoire ba Gladys et ça la petite histoire ba histoire miki ça ba histoire miki mais quoi en la commission le mot grave comme munene pourquoi parce que militaire moi c'est koti moi tant mutaka moi si voilà makamboyo et comme sous propreté ce que tout ba pourquoi moi si on va salir bon monsieur tout le monde a un sous ba moni moi si bazo ko beta moi si ele kakanango mais tant ba komi que longa bilamba ça ba acte moi comment ça mala ezali normalité pour la bande ko basi ezali mabe ce ka beta ki ne ka beti elinga le kanango ngo ça la mission ba ça la mission boeti elinga le kanango ka pion tala to ba vie zo mataka pourquoi parce que ba tout le monde ba vérité aux années la vérité c'est quoi biso bande ko ba congolais il faut comprendre une chose eza vrai eza histoire à soukate eza histoire pe à libosote eza histoire pe ça matin la minute eza ataba 2000 à 3000 à 10 millions de histoires quand ya pareil histoire ba no continue et continue na ngo voilà eza le sikate to zo ngote le la ndelo mo ya sika eza le sikate ngazo ba ke mutu na mutu na couple na ye bon to bon ça ba acte na biso to ça la bien mobali yo pe so za mwasi na yo oza monique oko vivre na oko fanda yo mo sel koto zalité so bo kana ki na mwasi yebisa mwasi na landa mwasi pe so monique oko vivre te na place yo moko na te landa mo sala na mobali moi je pense qu'il fallait na mobali na ye so la ne mobali peut-être mobali ngaza na moi contrôle ba na moi contrôle mais là comment on doit solo tala moni butuko na biso malbia moto to fandi bo so na ki moyibi so na ki moyibi passer na ki moyibi moi ce que je que obimi otiki 100 livres à bien 100 euros et ça ba pièce belé au moins atana bongo li mutema eza ko otika na tanta na moni mutu moko abengito yamba ye awa soka roloba nini allô bonsoir mami bonsoir ngai na lo bakaka raison alo bana bien mais problème ezana ke tona uzamwa mwasi tona mbatisha yote ke mbano a tromper oye ba passe na ngote ona ngai ona mwasi ya poto mabana biso aiza la facile za la passe surtout que les mi bai balobake basi Afrique yefi wana soka ebaki bien ke wana za ex na ena ayaki na nuna attention nini ki alati soutien te alati kalesonte ana problème toko na ngai na kimwasi ya poto na osala ngo 100 000 fois o basali wana azo deserve ngo every single penny yango because basi Afrique pe ba pusa mobile oyebite ka mbala moka okeka tu o chekete kwa nini bana posta ni bala posta yango ba vina bango bana okeka bongo azaki muta media te tuka posta na media asa kombo olobe loko e mama merci beaucoup voilà ngana répondre maman boye
d'abord on a une explication moko boya basi ya kin na basi ya poto basi ya kin na basi ya poto baza ndenge moko toza la même mentalité toza la même corps toza la même pensée ba makamuno toza ngwa sendo différence na biso eza moko eza ki o bazo vivre na Afrique baza na problème ya pauvreté hein situation politique ba situation ezo sama na mboka ezo sama ke tala ba ser na biso na poto il faut comprendre une chose au moins moi sur en Afrique tant à vu mobile à poto azomona ndé Moïse moi ko libérer vu na ye wa mo le bel location ozomona eza ko la azomona ndé vu na ye bongi sima ya mutuana omoni akosala tout même ko pesa corps na ye po azanga $5 te mama na lwene lo mota na libanda ko nabi combien de fois c'est osuma bilamba na mois ata 3 fois 4 fois so imagine tozo mona ba master na yo bazo la bilamba yo zo bilamba te nazo condamner ngo mais il faut comprendre que bazo la faiblesse moko bande ko na biso ya poto awa ba koma ko utiliser faiblesse ya bande ko na biso basi po ba na ko sakana na bango na Congo kuna donc bino mibali bande ko koma ekomi kuta bande ko basi na bande ko basi na bande ko mibali ba komi ko utiliser faiblesse donc ni ke congolais moko aboma muninga na yo ka congolais yango na solo bana yo kino o moni neti Gladys wana eza neti ndeko na biso to benga lobi a commencé la buzz na ye a kota mbo o isko comme makambo a kota mbo ba te bele ba ko benga ye ba pesa ye ba mbongo belé mais Nathalie na Facebook wana notre sœur Michel a checké na yon a checké profil moko wana ya koma kinini ceux qui jolie famille ceux qui famille bon toujours en famille bilo moi bon il y a lobby qui ayeba quitté ba marié on se mona que quelque part mutu moko boye azui façon moko boye ya ko défendre le moko boye mais je ne crois pas makamunyo sur ndeko moi ça lobby na on ndima ngote parce que na moment Michel tebi o Gladys na zo biso ke ngala ko ndima ni a Michel ni a Gladys ayebe lo basali parce que ce pour la mi interview à Gladys moi que ndega expliquer ki liboso na nde ba bazo mema de ba interview mona ke maloba o mutu moko bengi awa pour la France. Allô maman. Bonsoir. Bonsoir maman, naza na Paris na ngai na intervenir maman. Merci papa ça au Corolla bana to soyo kayo. Papa maman ngalo na ngalo bakaka omoni bande kona biso na mboka kuna il faut to comprendre bango moi pasi eleki makasi azana terrasse tam soufa futa ba loyer loko mobala bengisa ki ke fa ozo quelque chose donc il faut to comprendre bango pasi eleki makasi malgré que ayaki na intention mabe banini mais nani ba piéger qui est si construit to Michel to Gladys to moni ba osale bon na Algérie ou bien na Maroc to lo banini ke batwana baso maltraité bande kona biso mais ça passe comme on ande kona biso congolais bien moko a traité nde kona e bongo tina c'est ça que le condamne il y a le problème mbeli maman attendez kona sali mabe ce que c'est Algérien ou bien Libyen mutazo sali kuna ndenge le kaki ba image ocho le kamikolo le kaki wala tulo to lo ban tulo mais si kon nde kona moko zo sali bongo na mbeli tina suka merci beaucoup nos collègues Maëloko merci vraiment c'est ça merci beaucoup beaucoup de émission na bineza malamu mingi pona biso batamboka to solo la kaboiza malamu. OK merci beaucoup mon frère merci malamu merci OK bon moi ndeko papa utolo ba trésor so totali bien Gladys nandenga koyaki na piège wana eza passé papa tu total histoire na ye azadi na boyfriend na ye donc azala makangu na ye mais makangu mo babwane kala tellement que ayebe ki makangu wana pota futa ka mo eloko bien tanga bengi yango moni akenele ke kuna alati na ye lamba na ye bien robe na alati soutien na se akena Adam na Eve papa yebi ke kuna ko bimisa moi de ça donc nani total so benga awa engwe ba ke Gladys akoya na mutamo eza passe ya Congo suko bande ko la biso bido pe papa beaucoup mo profiter ezoko bo mabandela no abasi teme ke passe leki na Congo bande konanga o mona yo papa kitikini ozo saka na mwasi ozo saka bandeko no abasi o saka na bala mikie Nicolas $50 Nicolas 50 livres ba papa bo tira makamwa na papa trésor ma bile bo so ma pe mboka tala maman nako condamné comme si pe nako condamné te
Pourquoi? Parce que moi, je pense que les risques, c'est quoi? Il y a de nos sœurs, qui sont malades. Parce que tu es na poto, tant que tu es malade, tant que tu es rejoindre, tu as attrapé ma maladie. Parce que tu es habité. Babi plateau ça rohinda to ambi su mutu moko awa. Allô? Allô, tout ce qu'on a passe à partout. En étant à Kindumba, on a pas de continuer à corriger ma débrouille. C'est ça qui nous a fait sa famille. On a évité ce mois de poto à bala, à bota, pour les autres libanais, pour Fibane, bah, au Soukaboni. Tout ce qu'on a encouragé que passe, c'est ça qui vit à Kokapeka à Kolia. Quoi, ni capable pour la famille à base. C'est bon. On le met là comme maman. Maman, kalanga le baboya. Tozo baté tozo ko excité qui passe là. Au moins même batongo na kini bazo boma bazo kotaka na bakati ya bafoya bato ko bomango. Ça fait pas qu'à toujours kana bakini kuna. Ils ont ça même na poto a ça ba serre na bazo ko sala la même chose. Au moins pina que ndeko aza marié mais ozo ko no linga ye. Ndeko abengi biso na téléphone awa. Et ça bloque zo ça maka awati. Et kunati et ça mapi awa nga na yebi ba serre be ba bo bala batuka bongo. Akia lingi mutu ti abebisi libana na mabal libana pe kufi allez mutango déjà une femme oya lingaka mobile oza conseil na pesa mibali conseil bozango mama moka tunia moi sa poto mutazo bimana moi si abatu bende ni tete ezali moi ça kin la fille à kin abima na mobala moi ça poto voilà dangina lo babo la pesa biso ba mibali conseil moko tant on a marié aujourd'hui maintenant moi si ayebi ko za marié yebaka ka considérer moi si na lo la Jézabel d'habitude so ko si tant ba Jézabel la Bible botan la Bible moi on a expliqué que Jézabel est on considère cette femme comme Azaz Jézabel. Pourquoi? Aïe na une simple raison, rien que de détruire votre foyer. Donc aza mutumoko tant yo mobali ozo zoyer tant ya yebi ke oza marié au moins que mibali musuba kosaka na ko condamner moi c'était sur ayebaki ya ozo mona mais c'est totally bien ça biko oko condamner moi sur ayebaki to wande want to comprendre papa tout le monde bande ko na biso mingi ya poto mingi so ba kitiki ba kosa ba na biso bongo mais ce ko tali maloba ndeko na biso gladi nga yoloba ayebaki ke papa wana azana mwasi manga bakazana bakte na bika ke mobali soki aza engagé ala tabak non eza bongo te mais soki nene maloba ne bien ayebaki papa intervene musu ya ko lebake to babima na ekuta longo na ekutu zemi ya garçon wana ndo bake ayebaki aza mobala mutu ma ba continuer ka ko bima na ye ya na zolo bana ok non. Ce sont des gens qui s'en foutent de votre foyer parce que comme papa na 4 te eza facile te comment na ndeko na biso Michel na poto nenga zolo bakasa na mbeto hôpital mobali na ye akoti mwasi na mbeto soki biso basa mabaya tozu na place wana à part kaka ke rero asali ke rotika ndeko na biso mwasi mutakala publie ba photo na wana tozo condamner mais tant que femme mariée mwasi moko to nga bombo na ye apesa muso alia wana za réalité vie bon siko yango zo mona ke Gladys après mwasi no so la kani mobali na mbanda elo so ko sala ya ko sa ototo ka donema aw mobali asali zo akati mwasi abomaki na Londres où c'est 4 fois une fois na lobi boya maman to kende pas to zonge pas ko. Allô? Oui, allô maman. Bonsoir maman, bonne. Allô? Malam maman nangai. Intervention des années na poka lelo. Oui, naningaki na intervenir muke pour na émission na bino. Merci beaucoup maman ko lo bana. Oui, naningaki mingi vraiment na lo bana. Na citation ekomi ya Gladys na maman Michel. Donc ndenge papa uti koloba wana vraiment naza pour papa vraiment. Tant que vous avez femme mariée parce que nga nazoloba naza témoignage munene ngako ekomelaka. Je suis mariée et naza na bana 4. Mais eyelanga pe. Mais na gérer ka on ndenga bo mama. Na gérer station wana même ma famille, même ma belle famille
nalelaki pa moto te me nalelaka pa nzambe nanga. Donc réaction à maman Michel vraiment eza dignité ya mwasi ya libala. Voilà. Eza vraiment dignité soki yango ozomona mabala mingi bato bazobala bazofanda te na ba comportement ya modèle. Oui maman naza 100% sûr. Il faut omipesa valeur ya une femme mariée. Merci. 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 Valeur wana pesa il faut zala nango. Soko zana nango te vraiment en tout cas yango ozomona importance ya libala bato bazobala ba oyeba importance ya libala. En tant que maman, il ne pouvait même pas attaquer la fille. Il ne pouvait, il avait le compte à rendre avec son mari. Merci. Merci. Yango naniga ki mukina intervenir na position wana. En tout cas, acte vraiment ezaki toko atama ezaki kutelenge kututi. Merci beaucoup maman Robert Loko. Comment na onani obengi pe wapi? Na bengi na Belgique. Bon comment na onani? Comment na Malisi. OK, merci beaucoup Malisi. Ezala ba liboso to bengi mbala sima. O la narabiso aimé page ya Chemin TV. Chaque lundi to le kara ba masolez ali oza de amo sozo ba makamora bien. Donc les appels bien comme si on passer per émission, yo ko za toujours na WhatsApp to ko so pa tozo mo za maman oza sage. OK, merci Minga. OK. Bandeko ba numéro zali wana boko ko tala ngwa. Eza na se wana eza na WhatsApp boko binga pe na WhatsApp eza wana na ver ba msu bazo sengana. Moni makaptozo lo bakanga ngwa ezaki. Moi si ya libala azana ba limite moko ya makamusu ako sala. Ozomona. Et non na pese exemple la femme déjà na bima na yi. Moi zaki na pyjama izola que ça presque excusez pour la terme ba fesse ne tout. Tant de tourner. On peut pas faire toutes ces choses. Vous comprenez? En tant que moi si. Et non d'abord na loba ki ne bandeli. La bi moi si moi si balobi boye. Moi si il faut. Moi si il faut. Azala na maîtrise. Moi si il faut azala na maîtrise. Moi si so azala na maîtrise te obeb ça tout. Yango moni ba koko na biso ya basi. Ba koko na biso ya basi te ya mibali te ya basi. Ba pesa toujours ba bando pesa ba maman na biso conseil ba zolo ba toujours que non. Moi si atongakati. Ba comprendre ngo mal hein. Atongakati na nini parce que moi si à sa réaction toujours na sentiment. Avant d'aller comme moi ça la maîtrise te a baby si après a comme regretter la mort. Vous mona. Au moins ni foyer quand on a exposé foyer na yo publiquement. Moi ni le même problème toujours qui na bandeko bazaki na Irlande wana oh moi si mobali na moi si ba swana ka wana. Message mbaka tout faut autant ba message. Yeah tout tanga awa. Bon continue comme to tanga pour te mese belé mingi. Bon ndeko mso tout ba bengi awa. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir mami. Obengi wapi? Na bengi na Autriche. Intervention des années ni pas l'émission lelo. Na Hollande bino ndenge bozolo bakaka likambo lisolo biso tozo yoka. Alors nalandi pe maman o awiti koloba. Bon, biso tout normalement de tozo loba tozo ko condamner mwasi oyo ya libala tozo loba Michel. Asali mabe en tant que mwasi ya libala alukimbanda abetimbanda. Oui, moi je suis aussi d'accord que Michel a tort. Mais quelque part, il faut total la paix, responsabilité à fille wana. Ozoyeba. Parce que tozo mona peut pas se peler bazo kufa suite ya ba makango ya libanda. Naza subi no moko boyebi pe histoire ya mwasi oneli o ya Suisse mobala bomaki na Kinshasa. Donc nyonso neza kaka mbanda, kangu ya mbombanda. Alors ngai nazo soutenir Michel T, mais je n'encourage pas aussi Gladys. Nazo soutenir Gladys T, je n'encourage pas Michel, je ne soutiendrai pas les Gladys. Attendez ça, maman. Maman, excusez hein. Et là on n'est pas pour Michel ou Gladys. Tu expliquer que Gladys déjà attention na déjà mabé. Toutes ces explications à côté Sawana, on n'a pas besoin de ça. Michel peut explication on n'a pas besoin de ça. Le problème c'est que la nudité d'une femme c'était exposé na réseaux sociaux. Vous avez le problème la besoin de grave ndé wana. Continue maman. OK, merci Masoko. OK, mbamba pas tout ça mutu ça na ligne awa.
exposition, il y a nudité, il y a moi si wana. Moi, je pense que ce n'est pas la première. Je suis pas pour exposition à la nudité, mais moi je pense que ce ne sera pas la première et la dernière qui sera exposée sur les réseaux sociaux. Voilà. Et quelque part, il faudrait qu'on passe à ce qu'on conseille na basi. Merci. Merci maman. Merci maman. Mais moi je pense qu'il y a quand même un gros problème maintenant dans la société de la communauté congolaise, c'est que ma baie comme ma baie. Merci beaucoup maman, merci beaucoup maman Tokacho, tu dois battre bien Ali. Soko aimé page comme ça Chemin TV chaque lundi on a une émission au pour mater sur la Kitoko. On a déjà mis dans votre WhatsApp. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup mamie. OK, merci. Toi donc nous Ali. OK, merci. Tu es en ligne maintenant. Allô mamie? Oui. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Obengi wapi? En fait, ma bengi vino dans la Belgique. OK, contribution des années na poko alelo. En fait, nga na bengi makambo ya nangina sola muke pona makambo ya Michel na Gladys. OK. Oyebi Michel ango? Allô? OK. Loba maman. Nalinga ina loba boy. Moi, je ne peux pas condamner vraiment Michel na façon à agir. Le fait que Michel a sali et Zali pour na kotika muninga na moi si mutakala ndenge atinde loko to condamner. Voilà. Mais ce qui to zongissima, ce qui a poussé Michel au sala ou à sala qui c'était quoi? Michel azalaki na poto awa, azalaki na hôpital. Tant il a souffrir. Mobali kuna azosala biyenga na ye na mwasi o mususu pona landaki émission Michel asalaki yango na la marina amekaki ko expliquer ndenge nini ezalaki do mobali akomaki na donc c'est la fille nda bandaki ko tindela mobali ba message kwa yake mobali azalaki na téléphone parce que omoni ba fille akini lelo tokolo banini ezalaki décembre pour le fait ezalaki le 9 ezalaki azoluka bakope na ye ndenge ni akofete bonne année na ye akomi koluka bato bashida na ye nyonso oyo abandaki kobima na bango sikoki kotombe abi tika na récupérer po ye moko azoba akabonaka na mobali bokabonaki na mobali ekomi susu maloba ne moko ezokangisa ye okabonaki na mobali soki na avril mais na avril wana susu mobali wana obandi kobenga ye obandi kotindela ye banini ba message. Après, ozoye bateke muto zo solana ye aza mobali ya mutu. Le fait ya ko beta ye, ezaki pona ko te ya ye vraiment ke mobali ezate mobali nyoso ko ya okofungolele makolo mobali nyoso ko la na ye. Imagine que soki Gladys azaki na malade. Malade akende ko pesa mwana bato o auti ko nyoko manano na hôpital awa akotika tam subana ne mike o mobali akende memela ye malade ko akopesa ye. En tout cas moi je condamne ma fille to ya Kishasa nyoso wana c'est la pauvreté nzala yango bokoma tokomi ko teka banzoto ndenge to teka mais le fait ya ko beta o ya beta ko tika muninga mutakala ne to condamner mais ate nani asalaki Michel asalaki ezalaki correction pour à la prochaine fois azala mayele ya kolinga mobali ya mututé c'était juste ça ngana na encourager basi nyonso oyo babimaka mibali ya bato il fait ko salaka bango bongo mama olobi omoni eloko olobi wana eza vraiment ndenge pena no kanisa ona mutu na ngai eloko siko tozo bale so ko sala ngo na réseaux sociaux tie parce que le problème c'est quoi notre sœur taka nazo na lobi boya nazo comprendre pasi ya ndeko na biso Michel azana pasi na lobi yango na bande depuis bande na lobi ke mutu aza affecté makasi za kutu Gladys s'en fout de toutes ces choses hein pour la zela na assisté pour la ye azana ye wana donc nanga shida na ye na terrasse abeta ba shida na ye wana voilà c'est ça mobali aza humain et ça les maki depuis le 9 si n'avait pas intention à côté moi na sur les réseaux sociaux si réellement azolo ba makambo solo que elle avait perdu son téléphone yango on va publier parce qu'elle n'avait pas l'intention depuis le 9 décembre mais les autres ba vidéo ne bimba le 24
Tu vois, et c'est là qu'on a fait ces corrections. Alors, c'est arrivé, bon, moi, je suis condamné pour la. Nous autres, on a, ça peut être Yangai. Moi, si nous sommes nani, Gladys Azanango, Yango Michel Azanango. Voilà. Mais, la salle qui c'est une correction. La prochaine fois, ceux qui m'ont approché, je ne pense pas que Gladys, elle osera encore. Yakobi Manamobal Yamutu. Parce que ceux qui ont Kanisi le sont Oyo, Michel a pessé, Nagalisa toute sa vie. Merci. Merci beaucoup, maman. Merci pour la contribution. Ok, merci beaucoup. En tout cas, na CP na émission na bino yango na linga na lubawana. Ok, et même page Nepsa Chemin TV. Ok, merci beaucoup. Ok, coucou. Tonton le baboya. Biso tozo encourager Mutute ni Gladys ni Michel. Ozo prendre. Gladys et le resali que Gladys va yogele mawa. C'est parce que cornae ezalaki exposé. Ozo prendre. Na volonté na yé mon côté. Au moni tolobi nini. Même mutasala la film à pornographie. Yo to loba awa. Moni makambo ma ekomi grand pa mate glad ba teke mutakala. Ngana na koza ke mutu aza na problème na ko fulo mutakala. Eza lisumuke. Mais eza lisumuke o publier ango. Voilà. Problème eza yangwana. En plus ce que totali et lobeli ya jeune fille na biso Gladys, malgré tout to condamner maman alibala pa mate na acte na sala ki a rotika kaka mwana la biso mutakala. Les restes là moi si mon côté alibala koninga mobile na ye akaba na mutu. À part ça moi si mon to ninga teke bambo na ya liaka mutu mo ali bambo na ya mutu ba ko septembre te atoza bishop atoza prophétesse mutu mo to ninga bambo na ya bakaba na mutu. Problème ça so total ne sera auto benga la Belgique ndenga lobby Gladys peut nous coûter c'est belle. Tout ça comme analyse. Donc tu as ni Gladys ni Michel. So total place là comment peut que à lobby ne maman auto bake bakabone na avril. Yo kabana mutu na avril. Oza na shida na yo. Tu ambi su mutu awa. Allô? Oui, allô. Bonsoir mami, contribution des années n'a pas quoi lelo. Oui. Oui, bonsoir. Nengata na contribué mon mke par rapport à des nato kande live de l'Ikana. Au fait, tobo ite que Gladys pe azana mabe na ye. Gladys mabe okaya sala ki ezaki azaki consciente que mobali wana azaki marié mais se permettre un dima rendez-vous à se placer kuto ki de tinanda kwana. Wana ndi mabe à Gladys mais ça ne justifie pas le fait que basale makambo basali to mona ba vidéo batunyo so bazolo bana baloyenge wana que non basali bien parce que nanani nanana il fallait pas ça il fallait pas ça to boy te que Gladys asali mabe mais ça ne justifie pas le fait ya makambo biso to moni na vidéo to moni na vidéo eza makambo ko condamnable mabe ba pakola ngo mafuta te ce qui la fille wana Michel a que ressemble à la justice ba mindele ba occupé ko tout que Gladys a qui sans sous-vêtements Gladys a qui mobala batu et kota la bango te bango ba ko se baser quand na ba vidéo bazo mona parce que l'acte est condamnable. Il a s'agit d'une séquestration, il a s'agit d'un viol, il a s'agit d'un traumatisme. Makamunyo so to monde basali na vidéo eza makamoro pakola mafuta te eza mabe. Eza vraiment mabe. Merci beaucoup. La émission la marraine biso nyonso to landaki yango alobaki ke bayibaki téléphone. Sikoye mutu bayibaki téléphone ba audio na mususu apesi la marraine azio yango wapi. Ba preuve nyonso ya zo ba ye mutu bayibaki téléphone azio yango wapi. En plus alobaki pa la marraine ke mobali na zaki sur les lieux te. Biso na ba vidéo to uti omona uti ko bima kaka mikolo ba vidéo uti ko bima mikolo mobali na zaki wana azo benga e. Elle est direct émission. S'il vous plaît, votre tika ko pakola mabe mafuta. Zela muke mamnanga. Merci sister na biso ba misoza na ligne soko okata. Tena sa muta bengi aw. Elle ba mama contribution les anines. Facebook. Na zo baka sur makambu ya Gladys. Ondenge bazolo ba ke na landi mwasi moko alobi ke ndenge basali mwana mwasi wana asali ye malamu boyeboye non ngala aza femme mariée mobali na nga azaki mwasi na kisasa asombi ndako azwi mwasi ateli na mwasi na ndako wana ngana aza na hôpital mobali asali fete abali mwasi wana me nasalaki eloko wana te donc nazali makambo nani Michel asali aza contre yango ngai basalanga bongo me nakokoma na point wana te naza contre. Ok, donc contre Nezaka Genenge à Salaki, Atika qui est Bolumbu. Voilà, et wana penza ndeze kitoko te. Ok. Na wana akwai ko sala ngona ndenge na landaki ndeko moko na ndenge ya bango mibale
même à tes sommations, si comme mobile nangai boy à côté bablo mais ya mutakala wana tingai basalanga bongo azama saba na boya pe mobile nanga te tofandi naye. Bravo, biso ne basi abongo toza milo posa. Sikoyo ngola bakende ko biso Michel azaki na maîtrise te, selon yo parce que voilà. Parce que ngai nazoye bisalo bande konanga bakenda tina ndako mobile asomba baki okuta mwasi azalaka mais mobile awa pe na poto na bengana na ndako te na vandi na luka nzambe na bonde nzambe ti na ndenge mobile ayeko boya mwana mwasi wana ye moko aboyi mwa mwasi na bimika mwa mwasi na ndako. Wow. Olandi ozomona. Merci beaucoup mami. Na ebi ke lopango za biso na kitiki sasa na kiko tsaba mena na sala te na timba pe bande kona ba sala iloko te na bika nzambe. Lobaka moi tu wana mobile na ngai abalaki ye boso na ngai mais tosuka yiwa asika kiye il est kana bien men aksi wana ka ndena kondana ngo eza vraiment kitoko te sikopo na Gladys c'est Gladys nini nani Gladys mwana biso Gladys Gladys na koloba pe biloko abongo vraiment eza kitoko tata mo kitoko akoko vanda sa kute na mobile na ye moko vraiment atika Merci beaucoup mami. Merci mami. Merci beaucoup, merci. OK. Allô? Allô, bonjour. Bonjour mami, obengi wapi? Comment nani? Nabengi na Londres. Nabengi na Londres. Je peux intervenir pour ma Kambuli qui na communauté affaire ya Michel na Gladys. Ngaza tout ça na do condamné mobile. Parce que comment on condamné moi? On dit toujours les papas, nous sommes à la maison, les hommes congolais, nous devons nous avoir. Les balles la bicho. Par contre, les balles fautifs. Pas dans la Congo, parce que la pression la faiblesse. Pas dans la Congo, parce que vivre indépendant. Vivre sur les athées, l'autre côté. Bon, pourquoi pas de débrouiller la place, mais on y a tata mon golo, ou n'a pas de la Afrique. Soit disant que yo Congo, soit disant que yo dans la bombe. On dit pas dans la autre, on va les colo, parce que la cara $10, $5. Il faut y aller à mobile dans la chaîne pour que nous bête à mon Michel fallait punir son mec. Il fallait qu'il sente voilà bête moi là bête c'est mon gars na yo. Punir rien dans ndako parce que rien de vous courir derrière ce fille là. Ce qui mobile voilà ndaki moi si wana te. Est-ce que vous savez la nena makali? Donc quoi que qui ne commence pas na base ba linga ni base. Ce qui mobile a dit ça non moi je suis non marié, j'aime ma femme donc ne dis pas c'est moi ça on a fait. En plus, on parle là dans la milieu ma famille, mais attends, et le comité qu'on s'attend. Ce que mon donne l'image, on a dit, c'est la tête, moi, je suis la haine, ma blessure intérieure. C'est que mon père, on a blessé et belé. Et ça va faire les beaux sauter. Donc, c'est comme si hier Gladys, c'est comme si Gladys a foutu, c'est comme si Gladys a foutu ma souma batte belé. Parce qu'on n'a pas regardé à Choukate, papa, trésor image. À regardé à Choukate, on a compté la complète à Michel, elle n'a qu'à chercher son Dieu. Aluka nzambe azalibana ye atika maboko ya nzambe nzambe wana mtoko bomba libana ye mena nzoto yo ko kwa ba lipo ko tipe jour alors que là ko bomba total to yebi histoire ya vie na biso samouraï na moi c'est Françoise on faut pas faire combien de temps en prison en Angleterre papa samouraï na sima bile ba kinde mais arrête c'est n'importe quoi l'autre au samba bébé nzambe Michel aluka nzambe atika makambo wana Merci beaucoup, mamie. Merci beaucoup. Merci pour la contribution. Tu as mis sur la ligne. Allô? Allô? Allô, mamie. Bonsoir, mamie. Obengi wapi, comment nani? Oui, non, benga, à partir de France. Hein. Ok. Oui, en fait, maman. En fait, c'est que Nanga est un lobaboya. Nanga n'a condamné ni l'un ni l'autre. Mais Nanga juste n'a pas ça un peu conseil par rapport à Vinanga. Moi, mon mari avait joueur. Alors qui ancien joueur et tout, il a joué un peu partout. Nanga, alors qui téléphone n'a eu toujours la code. Codé et de là vraiment partout. Ce qui, Olingo Bengaye, il faut code. Olingo Salabo, il faut code. Mais un jour, on a découvrir que ce que message quand je suis au travail, on a même 40 femmes en même temps. Wow. 40 femmes, ma femme, je t'aime et tout, nanana. Au tel 40 femmes en même temps.
nayebi selo moko ngabi papa il faut oyebelo olingi na lobenga basi wana na bakobenga bango moko non ayebi singa lobi qu'est-ce que je peux faire mais avant ça na bondele non nzambe kabi Seigneur nalinga mobali nanga je l'aime qu'est-ce que je peux faire je n'obi na bengane lelo peut-être nandaku oyo pakoya à cause de la haine tout pareil qu'est-ce que je peux faire j'ai commencé à prier ye moko abi ketia na sala nini Nepsingobi bengara basi no bon que na boyi bino c'est tout parce que na atteint bengara bango moko côté du coup lui-même nga biko benga bango na misu na ngate oh non na bloqué bango bino ce qui au bloqué bango to nga na kozala te okoki kosola na bango benga bango tango na zate obengi bango osisi makamno nyoso maman abenga basi na ye besoin qui est ton mais abenga tout le monde elle fait bon que na lingi souté je veux plus na et yanzambe na ba prière lelo maman mbadanga téléphone et de la kawana même téléphone on benga la bino yaye que je prenais tout mon temps prier tout mon temps prier tout mon aujourd'hui je suis la femme je suis une femme la plus heureuse du monde mais j'ai beaucoup pleuré quand même dans sa prière. Il y a monde sali qui le qui m'écoute. Il y a encore un peu ça conseil na ba maman la biso. Tout la na motema monene, na motema monene le l'autre tout ça qu'on s'est retrouvé seul, ba femme seule, au grand on va non na moi aussi, au bengani tout ça na motema monene. Sans prière maman, tout ça na biso et le monter, et le quand na intervenir kaka. Yango wana quoi que ça soit Michel que ça soit Gladys na konani nanga ni c'est Michel a bien embêté pour ceux qui a pas qui embêté makambo wana te Gladys a bien embêté pour ceux qui a pas qui embêté anga salam makambo wana te et voilà merci beaucoup si salango lobi mais loko merci beaucoup bon là na compléter na likambo na baki les bandeli ser na biso lobi na biso ka likambo to baki les bandeli na baki boy. Déjà, on a un conseil na ba ser na biso. Ceux qui ont moniqué, aux gens nous prêtent terre au balati. Parce que au moment où on recoute na ngoyo, recoute na ke mo ba réseau de connaît. Bonsoir Mano Bengwapi. Na benga partir à Paris. Contribution les années na émission lelo. C'était juste que n'a faire part à l'histoire au début et bandaki. Ma maman et ben moi je suis une jeune fille, hein, j'ai que 19 ans. Je trouvais que c'était maman bazo benga. Moko na banga cause yaya na moko na banga cause la maman ou abutinga. O ezoko s'est passé. Ba vidéo combien les cas ba beta na banino. C'est à l'époque ba grand-mère na biso. Ceux qui ba l'air à lelo ba beta ba 10 ans ba 15 ans. 30 ans ya mariage parce que bayeba ki que l'air vase ekouei bayeba ki nanda ko comment ko zo vase ko kolango malembe yo mona 19 ans condamné beaucoup hein condamné ba jeune fille lelo so ki babali boy ba jeune fille lelo allô tosoka babali ba boy ba jeune fille lelo bazala ka mutu likolo et ba o ba yaya na biso bazo sala ko se publier boy elle était au courant. Les réseaux sala. Pourquoi? Ce qu'elle n'a pas publié vidéo en web, elle a sa la vidéo. Ko bete ton gars to comme en ampleur haute. Mubali mutalingaki. Tindenga zolinga. Ti même elle accepté oui, mais Mubali na l'air à l'élo même moi. Na kango copain na Mubali. C'est de sa faute à lui. Yé mutakenda kolinga. Dans tous les cas, jamais au bolo bake moi ça na telemisa ki moi mbala na nzela ke tonton na lingio me manga na ndaku na ngate. Si moi si non souffrir, que moi si n'a minute à souffrir. Là vous parlez que de ça. Les réseaux quand tu sais bilo que tout ça, vous voyez que de jour à lendemain elle peut devenir stérile. C'est toute vie de quelqu'un. Lelo akobo ta vidéo na YouTube, nous ne trompons pas. Il y a rien qui est supprimé. Et très libéla. Les réseaux salango azala qui conscient. Parce que les vidéos lelo a simbeli mbeli aye a tout venu pango bien. Couleur à prison makale zalaka ndenge ni. Pour ayeba oh non ça n'a pas aucun prison. Voilà démon c'est côtier. C'était de la rage. Elle était consciente. Pendant 3 semaines faire tout un plan ayeba to komana. Alobi que soit quoi téléphone e bungaki. Gladys wana abengaki lobby nango pour asenge pardon. Ta ya fait to za na muteme. Omoni ya da so ya to na bakini ana ya da bakpi moko na kini mutu bakata. Bozami sa tuna
nanda kumbe a fingo pe a mobali non a bimine na ko. Mais la seule chose que cette fille faisait c'était de pleurer, de lui demander pardon. Elle appelait même Mami Limbisanga. Elle pouvait pas faire ça to lali mobali moko na ko fingo na binsana obetinga pe na zongi si mutu makasi. Mettez Ami qui dit c'est Tina Souka. Regardez au moins ça. Peut-être qu'elle a vu que mission 2, mission 3, oui, elle peut oser les deux ou quoi que ce soit. Mais Atikali Kofingete, toujours la demander pardon. Elle s'est fait humilier. Arrêtez de dire qu'elle a attaqué Kalisoto ou quoi que ce soit. Il déhie elle-même. Ce cas ça a passé mususu yo muto longolanga bilamba na makasi. Mais non. Nakobanga. Yemo ko pa longoli bilamba na na malembe. Posez sur cette question. Elle a traumatisé. Elle a traumatisé. Pardon? Et elle a traumatisé tes makas pour traumatiser que tes makas c'est trop. Faut comprendre ça. Dans le paquet. Biso anapoto c'est logique hein. Quand ça nous arrive, t'es agressé la première chose sur ça le bien en bilan. Toye bien que na niveau qui n'est pas bien en bilan faut attendre le logo na poche. À ce moment-là, mais vous êtes jamais fait agresser hein, pendant 2 jours. À cause de ce que le bisonini que mobile na zala kite mais pendant que simbelie vidéo na bimi lelo kota simbelie mbeli. Mobile na zo benga etika mbeli yaka son homme était au courant, ils étaient dedans. C'est un fou lui, c'est un fou. Vous voyez ce que je veux dire? La personne était au courant que nalingi na boma. Tola na tuna mutu prison ya prison couleur à prison na bino zala ndenge nini parce que ba ki oh non ça na kota prison. C'est pas parce que c'était la rage là. Ba maman na biso s'est fait tromper de plusieurs fois. On n'est pas arrivé à ce point-là. Combien de filles de Belgique qui betana qui batikala qui pena na bakaleson na train bazo betana. To seka poni to seka parce que c'était en public. Tout le monde voyait les actes. Baza mikolo tala buzo babazo sala tala ba maman o bakopesa bana tolini. Tu vois ce que on disait? Mais ti mutu asala. Mais faut avoir faut prier. Faut avoir un cœur. Merci beaucoup ma fille. Na bien moi na nga pa matémoin na nga liboso na 23 ans. O le belo romoro vraiment et kenga vraiment na motema makanzo za lango nzama sungo kama na prière nzambe akobatela yo akokuta no na mobala bien. Merci beaucoup na ido opesi biso et oza mwana na papa matemwa na liboso na 23 ans yo za 10e makamo lobi olobe loko ngabe angwe loko olobe loko moko amunene donc na ba char de poulet bi manga partout. Merci beaucoup ma fille. OK maman, merci. Break. Ok, bande konangai. To meki ko benga ndeko na biso Gladys to zuye na mte, mais en attendant to zo benga Gladys to zo zwa maloba ndeko na biso Michel alobaki na image o alekaki epande ko na biso la marée à place ça na peso mbote ko na msala to lesa émission na yo o lekaki na ndeko na biso Michel to zui break mtoza toujours branché to na maloba Michel. Maman Michel na yambio Michel ya Bruxelles et ça la bien makasi en tout cas ebimaki na Gladys na Kisasa oyo Gladys atikala ki mutakala makambu ebele tozola na koyo okokana bongo mbwana te mère a paniqué fort kolila na kolia lokwa na kufi non comprendre ngai moi ni manga mwasi c'est normal non lui mokutana ite parce qu'elle pleure pour moment. Elle pleure. Premièrement, elle pleure vraiment. Parce que non, le Bakou peut-être pour la dame, mais au moment où je suis seule, en tout cas, je ne supporte pas. Je pleure. C'est vrai que tellement la main je en train de pleurer. Michel, là où tu es, toi si tu vas pleurer. Ça, je te le confirme et je te le dis. Poto et Alolate. En tout cas, Poto et Alolate. Je sais que au Talanga. Mais Michel, sache-le. Oh Lila. D'accord. En fait, elle sache-le bien. Merci beaucoup. Je pense que vous avez suivi vraiment cette histoire, comment ça a commencé. Et allô? Vraiment, moi je demande. Oui, maman, Michel. En fait, Naye n'a expliqué version de main forte. Et je demande à la justice congolaise vraiment de s'impliquer dans les Cambodge. Ça, c'est une violence. Mais il faut qu'on y ait la violation faite à la femme Yango
Donc, il a déjà lit l'ancienne première dame de la République démocratique du Congo, Azali déjà Koulité. Je pense que Madame Denise ou Azali, première dame de la République, Madame Félix Sekedi, Mobali, Asali Naye, Makamosala, Mobali, je pense qu'il y a vraiment avec force, et parce que la victime a vraiment Gladys oyo azala respect mobali na téléphone ana ba respect na mikolo ana éducation na famille et puis na ndenge tovanda na ye azala déjà na problème lelo ezali jour na yo ndenge la marina na yambaka tout le monde c'est pas une pipe azape moi na balabala te peut-être ne ba tous moi je vous confirme parce que ce matin ndenge ya quartier tozani quartier même avenue nazaki na téléphone n'a pas la bonne diagonale. Donc, tu as émission Shenghai n'a parlé. Je connais sa maman, je connais ses oncles, je connais Nabako Konaïda Yibi. Donc, c'est une famille déjà Nabango. Et peut-être ceux qui m'ont appelé à repermettre, peut-être nous appeler. Okay, the legendary Santana Mongolay, Maître Mongol is back, he's back, let's do this. Victoria Celta, ayuda continua, Victoria para siempre. Victoria Celta, ayuda continua, para ganar. Victoria Celta, ayuda continua. C'est un mongo, maître mongo, artiste la biso munena Congo, Valerna ye ele kimongo bongo, locally solo musique to bossy. Oiza pona bana Congo ya poto to bossa na teke mboke za kosela moto ya solo batu ba souffrir kole koma pasi batu ba mourir pasi na motema sentiment esilanga na molema po bandeko na ngapuna bakukufa biso wato kolia pe kolala tozali bien na bazana rien du tout bamoto na ngatu ya poto avanto aide photo bosse bamoto na ngatu ya poto avanto aide photo bosse banako doya na la sigle petit fogo que des classes banako doya na master photo bosse. Bandeko nanga merci mingi bo excusez so pa na technique yango boyo ki mo musique muke pa na technique muke na tena to bien toujours Michel de Gladys mon côté azo manan fonti si comme ba c'est ce que ti avant émission si là to kozwa bango ndeko nanga trésor na si oyo ki ba commentaire bandeko na biso ba bengi awa na ba phone eta ke mo ba pe matito tika na minute mingi te yo olobi nini na analyse onyo surtout misusu mibali misusu bakomia c'est ça makoto bakemboka na biso ya bonga ndenge nini to makamwa ezake oyo biso basi tozo mayele mbaba zo mayele mibali misusu bake ok na jie ok takit ok lukane Gladys mana Gladys moni kaka ke biso pe mibali pe tozo ba trouble maker ngaba de konde makamwa zo sunga biso comme to ba kwa ngola biso basa mabali tozo mayele quelque chose mbala tricher ndenge nini to ko gérer likambo ndeli toko gérer likambo to bengi tozo ka fra na biso abenga ki awa papa lo banza direct la bini allo papa lo ba on peut dire folie na office oui allo na dingue folie lo bozo dans la plateau to so kayo OK ngana bengi bino a partir Afrique du Sud hein OK na bengi bino a partir Afrique du Sud na ngai juste na sala pe intervention na parce que la vidéo wana nyoso na sina landi yango na landi pe la intervention o esalemaki epai ya mama na biso la Mareza ndenge basi babandaki ko intervenir mais intervention na ngai ya liboso na lingai ko sala par rapport ya vidéo ndenge na landaki yango papa ozana 2 minutes kaka parce que tout comme dans souka émission pour faire ça la conclusion hein? OK problème mais intervention liboso na ngai na sala ezali
omoni déjà acte ndenge esalemi ezali condamnable parce que soki oza na kanda il faut oyeba ke justice ezali même ata moyibi soki bakangi ye oza na droit te ya kobeta ye kosala ye n'importe quoi parce que justice ezali ekoki koya kolandela yo soki otali video wana okomona ke ntango bazobeta ye eza na mama moko mpe azalaki pembeni wana oyo alataki sengle ya pembe ye mpe ayaki kobeta ye epuis aimpose alobi longola kaka elamba yango parce que azalaka boxer akoya koboma yo pamba ce qui veut dire mama wana akontribuaki mpe oyo babenga yango na justice eza lokola non assistance ya na personne ya danger asali eloko te mbeli mpe ndenge ayaki kosimba mbeli wana eza biloko wana nyonso ezali condamnable quelque soit azalaki na raison na ye akokaki kofilme ye te akokaki mpe kosala oyo asali ye te donc bref na analyse na ngai eza lokola ezali makambo oyo asalaki yango babenga yango intentionné donc ayebaki eloko aza kosala ye moko mpe lokola bandaki kotuna couleur ya boloko eza nini eza ndeni ce qui veut dire elle savait que après avoir fait ça akofinir na okende prison donc justice eka nde balobi esala mais mutu oyo ngai naza kokondane makasi na makambo oyo nyonso ezali mobali donc mwasi asa charge tout d'abord na mobali na ye mama moko ya camerounaise atunaki mwasi wana alobi eske ndenge asali Gladys asi azwi temps ya kosatake na mobali na ye il faut aluka ndenge a expose nudité ya Gladys eske asi azwi mpe temps ya koexpose nudité ya mobali na ye parce que Gladys aza mwasi donc mobali nde azalaki mpe na posa ke eloko na ye ekota epai ya Gladys donc eske azwi mpe temps ya koexpose nudité ya mobali na ye ngai nazoloba yango nazoloba etake mpe mobali moni nazoloba yango etake mobali nakoki kozwa part ya Gladys te nakoki mpe kozwa part ya mobali te parce que toyebi ke biso mibali ata ndenge nini mwasi aza ndenge nini mobali oyo azoki respecte aoki jamais merci beaucoup merci papa toza obligé okata yo parce que tokomi na suka toza la conclusion nasepeli makasi na intervention na nde bopesinga mwa 2 minutes wana merci beaucoup papa merci ok bon toza la conclusion awa parce que tokomi na suka bon loko ngai naloba ezali boye émission et salami même partout ce n'est pas parce que tout na posa koyeba histoire ya Gladys et Michel na soki na mobali na bangwana biso et ça nous intéresse pas et loko ememi attention na biso na makambo yo ezaki la nudité de la femme voilà eza biso ba congolais ba bantu normalement to exposera basi bongoti quand on moni bon yango intervention oyo esalamaki mais le problème ezaki ngala zolo baboye na pesa un conseil avec na ba maman na biso ba sœur na biso na ba obazo ngako ta libala ezali nguba te ezali lipate ezali Thompson te na kwanga libala eza toute une vie tout ça faut émission banda siko émission zo banda siko alors papa olobi nini topoka 2 minutes pa matin to ba émission mususu allô oui papa contribution eza nini mama na moni boni bokata bopesa ngaka 1 minute na babelo komoko émission mususu banda kala te loba kas loba mama mais bino opportunité est-ce que Michel a dit Gladys adresse quoi wana ayati et si on est déjà parti là papa avant que komembre na ndako oyo abonda kana mwasi na ye pendant que absence mwasi na ye en plus tant Michel a gagné Gladys pendant 2 jours mobali azalaki wana mais azali incapable ya koloba na mobali ya mwasi na ye a libéré ozomona bamabala mosusu eza lelo mama mobali azalaka na ndako me mobali aza ta mosusu oko alataka poupe mama aza ta na parole te mama otuni question wana te mama ok merci beaucoup papa bon tozolinga kokota trop na relation na bango te mingi vidéo ezaki batu basepela basilika ke comme qui je suis Gladys pourquoi parce que quand Gladys ezaki exposé na concert na été ye moko alingaki te sama bongo yango nde tozo baza kola ki ba yibie ki bo mwasi na ye tozo bana sans wana
mais surtout tu no kota ba histoire na bango eza ba histoire na bango ndenge na bango eza ka business na bango eza business na bango ozomona biso to kota ngo te ke histoire za kindeni mo isko to kota ba problème na bango personnel ba misu ba ko benga na marina ba lobi o fi ngo kuta bunda ça eza makambo ele kaka ngala zo bakaka conseil to ko pesa bande ko ezaki mwana mwasi soko moni ozano prêtre pour na kota libala te kota te parce que makambo yo e ko yaka na ngo toujours e ko yaka na ngo toujours e ko zala na ngo toujours boy na sengi na biso bandeko na sengi na biso bandeko to finga to ina ni Gladys to ina ni Michel parce que mutu na raison na ye Gladys ba misu bazo pesa Gladys raison parce que azan Afrique ba mbongo ezate yangona profita ki na mwa shida na ye quelque part ba misu bazo le bape jalousie ya Michel pour Michel azan trop jalouse alors maman to tikeka na 2 minutes bata 1 minute conclusion les anini. Oui, maman, na ngai na loba boy pona Gladys. Lera bimaki na ndaku na ye pa na bango po akeni na ndaku pa babenga kie. Azalaki déjà prête na news. Aye na noza biente. Deuxièmement lati lamba ekatana. Azai aye sans sous-vêtements. Donc azali ko s'attendre que aye ko séduire mobile ya mu. Donc Gladys tinenga azawana eza business na ye. Ni na kinja na système ya ujiana, ça veut dire aza ujiana. Nidite neza kandire kwanga na kamnde na we. Donc ataka bimisi takala, eza ngo rien échange. Eza kandenge azalaka na ye. Donc aza sans éducation et puis j'aime na maman na papa na epo, c'est comme si bakokai ko éduquer. Mobali wana oyo aza mobali ya Gladys soki likako ya Gladys. Moi si wana tellement toi qui chance à exposer ni dit à mon bali wana te oui problème te mais ngala ko encourager mbala sima so ya kuti mon bali ne bongo a exposer ni dit à mon bali na ye pour le corps a besoin que batu nyonso ba sepela na ndende bo bali a danger spécial linges kona batu nyonso ba komona ndité na ye na niveau ya internet wana bien. Merci beaucoup mami. Na famille mobimba. Merci beaucoup. Merci beaucoup bande konangai to komi presque na suka na émission na biso ngai la star na ko ba toujours eloko na bika boyeke ndeko na biso Michel bo vendre ta ke famille obek mobile na Congo bo kutali na ndeko so Gladys bo solo longa etake na famille parce que business na bino etali ko Angola te donc ndenge zawana tozole bakanga boye ndeko na biso Gladys tambola ko banga nzambe do bande ko na biso ya basi ya bana kin biso bato kola pe na Kinshasa bata na biso ko za kutu za ki ba vie ya pasi mais mobile mo pa ko ya pe ya lingi yo pe obona yo mais kulo zo teka no mangu bana yo ozo teka mo matembe na do ko so pate likolo ya pasi keke so pasi za na ki bande ko na nga uti Kinshasa bato baliaka na bango chaque jour pasi za kan kam sunda ko olia soso te ko olia ngombe te mais matembele vulu pe bande ko na bato baliaka na na Congo donc zala te ko tina ba jeune fille na biso ba kwa na motambu wana en plus biso etake ba mama ya mabala soki kes o eli biso bala sima olie ke ozwa vide beta na yo mbanda soko beta mais ko filmer mutakala na ete po mate soko filmer mutakala na ye ngaba ke yo nzoto na yo moko olakisa ngo pe en public mbala sima etake biso ba femme mare il faut za mayele il faut que la maîtrise bon zambe peut la carte na biso po mate kanda eza ya moini satana po mate kanda so eli mutu akobuka nako na minute mais tant kanda ko sera ko bi ko regretter et non ba ke etake ba mama quelque soit au vandi tant combien la mobile na yo quelque soit sali une année 2 ans 3 ans na ebi keza facilité basi mabale be bazo souffrir na kindumba ya mibali na Congo watu Congo bosa na ngote basi mabale belé baza ba victime belé mais là to sera ba mama il faut to la muto ba munene c'est li kamwezali obengisi papa bosololi c'est li kamwezali bandene ko mema yango ko panza mitaka eza malamu te na biso pe batoza ba kwa Angola to puya kabiloko moko ezala ngwa nonsense ngalo na Congo tinde la pose que na tineli Venisa photo mo bulumbu ezo dépendre na Venisa il fallait sko adeli tango d'accord continue na peut que nasi avant na acne na tina photo mo mutakala eza devant nasi fa adeli
yango il faut qu'on efface yango pourquoi biso bakwa yango na soki tatinelo kaka photo ya mutaka keke so mobali keke so ya mwasi omoni yango ndenge soki eloko moko ndenge mbala liboso omoni yango bene omoni yango te ale obani kopibli yango na bareseau sociaux makambo nzambe topibli yango boye te mais tala mitakala tokoma pibli yango public ebele eza bien te photo tika bizelo na teke bakwa yango la soki oboyi mutu atineli yo image ya mutakala delite yango bamo na fone na yo kovanso na fone te kozala na fone te ke otiki mutakala mutu moko bamama bali foto ya mutu bamunene bamama biso mpe baniokamaka mpe mpo mate likambo nde ndeko so trésor toloba likambo moko ya sika eza yango ya te eza makambo esalamaka mpe bana toujours kosalama ti mokolo nzambe akoya soki mutu aza azotambola kobanga nzambe te ndeko na ngai bake kokutela toujours na motambu oyo en plus bapapa bakenda kozwa misala na Congo toboyi bino bosala na mboka Congo toza mboka na biso mais soki omoni ke mosala wana eza sava mema mwasi na yo mpo okwela na motambu te mpo batoyebi oza wana oyebi ke ere nyonso tuka mapuya ere nyonso mapuya soki ke okoka te mema mwasi no na Congo mpo tokwela na tentation te mpo bato soki mposa nzoto ozwa mwasi na yo azala pembeni na yo bapapa bosungaka biso mama mpe sunga papa soki papa okenda kokende kosala zwa charge wana bokende inde na musala papa bokabwana te merci beaucoup bandeko na nga bozala toujours branché tomonani lundi na 19h avec la star nansi tobi biloko nde misala olobaka ke eloko merci beaucoup famille tomonani lundi na 19h bye bye. YL, a day not to be missed. Intelligent Premier Event presents Sister Nanette Wetu live in Birmingham. La sœur Nanette Wetu live à Birmingham. On Saturday, 16th of February 2019, 4 p.m. to 9 p.m. Le samedi 16 février 2019, avec le frère héritier Songolo, maman Blandine Ekula, maman Solange Musunda, maman Patti, frère Yuyu Lombi, sœur Rose Bijou, frère Dédé Ekofo, frère Julien Israël, frère Dédé Parole, le frère James Kalamba. Venue, Coney Beer Street Community Center, Highgate, Birmingham, UK, B12, 0YL. A day not to be missed. Celebrating his 10 years of gospel music career, Nazareth Life Ministries proudly presents Pastor Kiese in a live concert in London. On Saturday 20th of April 2019, 7 p.m. to 11:30 p.m. Pastor Kiese live in London. At KLM Centre, 117 Bruce Grove, London, N17 6UR. Special guests Couple Kibala, Pastor Joel Longo, Sister Belothy Rema, Brother Eriche Sungolo, Brother Piero Blessings, Sister Ikeon Kudinga, Brother Nico Antonio, Brother Alain Bompeti, and Ambassador Lindanda. Pastor Kiese live in London. See you there. Celebrating his 10 years of gospel music career, Nazareth Life Ministries proudly presents Pastor Kiese in a live concert in London. On Saturday 20th of April 2019, 7 p.m. to 11:30 p.m. Pastor Kiese live in London. At KLM Centre, 117 Bruce Grove, London, N17 6UR. Special guests Couple Kibala, Pastor Joel Longo, Sister Belothy Rema, Brother Eriche Sungolo, Brother Piero Blessings, Sister Ikeon Kudinga, Brother Nico Antonio,
Brother Alain Bompeti, and Ambassador Lindanda. Pastor Kiese live in London. See you there. Celebrating his 10 years of gospel music career. Nazareth Live Ministries proudly presents Pastor Kiese in a live concert in London. On Saturday 20th of April 2019, 7 p.m. to 11:30 p.m. Yeah,